Balantina biso ya nzela ya internaute boza bongo baike sima ya etando ya ike na bino na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone na bino bozolanda bongo émission na biso ya bosolo na baye bakenda sango. Voilà, bosolo na baye bakenda sango toza bongo wapi toza na morgue ya cinquantenaire bipai oyo toye bongo kobimisa corps ya papa na biso oyo asilaki kotika biso kondo de fao alliance Jene toza bongo awa. Voilà, tokolanda yango na caméraman nanga oyo aza sima ya Elili Kitoko Mbakasi boye. Là je lui dis d'abord bonjour partout il est. Je dis bonjour à papa Thierry Vita, merci beaucoup papa, merci beaucoup à Paolo du Capan babi bonjour ebele lisusu na fiston AMB. Voilà, fiston AMB bonjour ebele nayo Marcelo depuis quelque part depuis Zambie merci nayo bonjour nayo tolanda biso nyonso elongo ndenge événement eza koleka na matanga. Après awa na morgue cinquantenaire tozokende bongo bipai oyo bako exposer corps ya papa na biso ekozala bongo na musée. Voilà, bakotiango na musée nde bipai oyo tokopesa e bambote ya suka na sima ya musée bakobeta mwa tour mukie na place des artistes bipa yoyo ba tiaka mokoloto na ba nyonso basi bakenda bao basi batika biso bao pe bakenda sango. Voilà, tokobeta tour wana na sima ya wana nde tokokende kotika papa na biso bipa oyo akopema na kimia kimti mokolo yeso akoya na cimetière ya nécropole entre ciel et terre. Voilà. C'est bébé. C'est un bébé. Alors, on passe information. Alors, je confirme que Werason sera des nôtres. Donc, Azan Zoya, Werason déterminé à Koya Kolela, grand frère général de Fort. Il sera avec nous. Donc, dans quelques minutes, Werason au Kota Awa. Akozalana biso alobi lelo akoya kolela grand frère général de Fort et biso maison mère Torobeta. Torobeta. Et puis Roger Corbia yango de GE tout le monde a tarti c'est moko tozolo bara baroya. Non, mais tant le monde a pi Roger na commis. Yo moninga okutinga na solo lat. Na sona na le roi de la forêt. Donc nazo pese position surtout na ebisa de président na monique déjà mambe bandi. OK puis Roger nazoya. Na otokutana na Seguin. Seguin mignon, yepé, na mona zola tambango, ok ça, président na biso papa chéri Jibem Piana. Donc c'est que ya ozala. Donc ouais ngekutu, ba ozala na bango na matanga oyo. Donc je confirme que président Werason a ozala et na moni Seguin mignon pas confirmé sous que président Jibem Piana a kozala. Tali bango. Mais pour na ba wenge, en tout cas président Werason et son frère président Jibem Piana, ba yo le la grand frère na bango. Puis Roger, il y a ma belle nomoni pour l'organisation. Est-ce que bon il y a mythe ou il y a mythe? En tout cas, ma maman on a évité sur le bandé. Oui, le baki ma belle aéroport. Na le baki pour la corbière. Moi t'es le conduit yokinga. Na le baki pour l'organisation par rapport à banderole, ba montant. Au moins t'es na le baki et salami. Donc salamité puis Roger. Ouais salamité. En tout cas, bah ça le fort Tito Kundaye et salama. Oh amunene déjà on a la lukaki et salami. Corbière. Bah prouver nga bah na ngo tumi balé. Oh, on a Lukaki. Bon, on a monté un peu. On a organisation qu'on a misé. On a vraiment, en tout cas, on a qui toko. En général, des fois, il faut parler du peuple et puis Roger. Bon, oui, il va parler du peuple et comme trop politique, quoi. Donc, moi, je respecte ma norme et un autre ne sait qui. Je vais écrire mon comment ça s'appelle? Les qui est belé, on est belé, qui est belé. Ah. On est.
Nationale. Landina biso ya KM Télévision kaka ndenge tolobaka ke KM Télévision et yaka bongo na basango ya solo pe na temps réel. Donc basango ya solo pe na temps réel wana boko mona bongo na sima nanga mo embouteillage ko salama eza bongo nde nzoto ya Kondo Defao nde ko bimanango yango yo eza ko se diriger vers la musée nationale toza ko kende malembe na musée nationale pour être lokola ndenge to memela kabino basango na biso ya bosolo kaka ndenge to lobaka ke bosolo na baye bakenda sango bosolo na baye bakenda sango to yaka toujours na basango ya solo pe na temps réel. Voilà ndenge boko mona sima nanga eza bongo corbillard oyo ememi Kondo Defao eza ko mema ye bongo na musée pour être bakende ko honorer ye. Voilà boko mona famille na ye to libota na ye baza bongo émotionné ezala bae balanga nzembo bakokoka te bae pe balataka kaka ndenge tolobaka basaper lelo pe balobaki ete bakotika Kondo Defao bongo te bakoya kokabola mawana libota na ye
po ete kondo defa o apesa bongo bilamba biloko oyo eza bongo ebele babi papa bandaka kokaba papa oyo azaka motema malamu penza papa oyo akaba apesa nyonso balobi kondo defa o voilà wana toza ko se diriger na sima boko mona ba saper ba kolela na bilamba. Oui, ça va bien. Ok, oyo na mopanze za bongo libota na ye na bumbu balobaki ete bakotika kondo defa o bongo te bakolanda oyo ya bango yaya noko. Bonjour maman. Bonjour. Tomoni pe bino libota awa na morgue na biso ya cinquantenaire. Toye au bimisakor à grand frère defa. Voilà, merci maman. Tomoni ke ete mama koki koloba te wana za bongo leki ya kondo defa o ya silaki bongo kotika biso toko kende malembe kokende kotika ye na musée po ete ba honorer ye ba pesa ye ba grade na ye na misala o ya sala bongo ebele. Bienvenue, monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre d'Oze la Yawa. beaucoup plus à ma boule je pense que nous l'accueil comme nous les politiciens nous avons l'habitude de dire n'importe parce que c'est que je sache à moins qu'il y en a pour ça monsieur n'a jamais connu un problème avec les autres avec ses collègues artistes qui trop pacifique, trop attentif et un musicien complet. Il savait composer, il savait chanter, il savait danser. Il s'habillait aussi bien et une bonne maître créature parce qu'il était beau.
à Dieu et pas au créateur de nos ancêtres. C'est pas quoi dire. C'est pas ça. Papa, c'est quoi? Un mot. Et tant que vous avez des fois et possible et en tout cas ça va passer à l'ouest le c'est monté à tout va passer dans des bisous qui doivent passer en tout cas azana nous gêne à quoi mais ça les nés ni comment là général des fois mais basta tout le basta amené na Congo et puis n'arriver à corps bazala qui était des bazo ya bomo na bango we rason déjà dans côté de calamité. OK, merci. Oui, Sankara de Kouta. J'ai l'impression que c'est comme s'il n'y a que toi qui représente l'orchestre et William Music à maison. Oui, Raïmo Razoya. Nous sommes on est à 12 D. T'es à 13. Avec son grand frère au Cameroun. Il y a aussi son frère, Valentin. Quelle sagesse. Merci beaucoup. Papa Gardana met ma frère devant le cercueil qui s'incline et devant les autorités pour les saluer. Avant de continuer le Migues, nous allons écouter la chanson
avant qu'il ne prenne vraiment le courage de venir faire un petit témoignage technique. Hommage à Adolphe Dominiès. Sedo yambarangana yo nange tamesana na mulego toko senga kaka na baboti bambenisa ngana yo koto za la fiancé kona yebioke yo landizela matia kasi bokabane pesi pasi ekomi wale na motema hamuskala amuya bana dino Totagara mikana, chérie j'ai pas d'or. Tu l'as tapé alliance. Takutana kaka, na vacances tout cela. Nenge tomesana na la moule. Na kosenga kaka na baboti babenisa. Nana ya poto za la fiancée. Olingo na ebio ke olandise la yamatia. Kasi mukabani pesi pasi komi bale na motema amustale amuyabana totale na mikanda change todo tola tapete alliance qui a accompagné le ministère de la Culture depuis le début. Et il a tenu à être là aux côtés de la ministre Catherine Katounou-Foura. Bienvenue pour déposer sa gerbe de fleurs et signer dans le livre de condoléances. Merci aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa qui est là. Nous sommes maintenant prêts à avancer dans ce programme de la fin. Le Premier ministre
nazali toujours na amitié na ye, na respect na ye, na considération na ye. Nayoki bato bayebaki ye malamu, bapesi batrait ya caractère na ye. Comme tout humain, aza na qualité, aza pe na ba défaut. Mais ma qualité ya défaut eleki ebele. Motema malamu, alingaka rigueur, alingaka sérieux. Même ata ndenge akendaki libanda ya mboka, ezalaki kaka mpo azalaki motu moko très exigeant. Nga na vivre yango parce que na album na ngai jiba yakiki mingi ayaki koyemba naza kopesa lelo defa merci naza koyebisa ye reconnaissance na ngai reconnaissance na ngai ya motema reconnaissance na ngai sincère kaka ya ngai te me ya bakongole nyonso tokotikala toujours reconnaissant na ye na bakalite na ye ya grand chanteur ya grand danseur oyo mboka na biso na renouvele bacondoléance na ngai na famille biologique na ye na bakoti na ye na bandeko na ye napesi mpe bacondoléance na bamusicien na ye na orchestre na ye monene big star nzambe bayamba ye malamu nzambe ye moko ayebi ndenge mwana na ye defao azali na motema ya malamu azala bien defao opesa mbote na bandeko nyonso oyo okutei na bamokunda banda na papa wemba badibu système kabulei franco kester ki kester emenea dindo yongo apepekane yekonya apesa bango nyonso mbote ezali nzela ya biso nyonso ezali nzela ya biso nyonso musée national na compte ya ayekolela vie na ye defa au général defa au aza vraiment icône de la musique africaine lelo vraiment touti kozanga ye mwana mboka bonjour. Bonjour master. Voilà toyebi ki oza vraiment mentionné ya koloba trop vraiment ezazate lelo vraiment tout monio na matanga général defa au ba relation ni nango zalaki na général defa au yaleki na ya na ye alingaki nga mingi et puis connaissance ngana avec des femmes tabenganga. Et si vous avez 4 téléphones parce que vous pesez tellement lourd que vous avez besoin. Donc on veut me régénérer, bon, il qui battu trop, maquet, bon, tout ça on a posé na ye. Liwan était une moins mingi quoi, était une moins trop, tout ça va bien abattu le roi avion à la qui cool, de bien wenge, à chapwa. Agna makambo belé pe le roi leader nanga mona nanga moara respect belé kolate belé. Donc la ligne est trop mais on peut rien faire devant la mort. Devant les webs tout kendara mukolo mukilio Jésus mwana nzamba kufa. Donc on a choisi on les met mais comme il attend na OK. Voilà malgré au tiko le belo on a papa chéri mais ba bon souvenir je crois qu'ils a belé le côté on l'a fait ami balé soit moko mon tigala nango par rapport à tanyon sur existence sur ya général des fois on a ah là qui sont na bilamba tikindi banda wenge tout ba pona moko papa chéri ozwa wapi wera tata ki bon pire vieux ngakutu andor balanga zo yanda kuté pourquoi soit une photo nanga kangiti fina oya a postango leader a coller photo nanga alinga tellement tout le monde qui vraiment vient à biso qui est remené tout le monde papa le lot vraiment tout ce que ça sous général des fois na mamba bilamba tout le bara qui a tiqué les maramnon se charge pas papa chéri te auto ngala talata auto ngala ta chacun a son tour chez les tailleurs mais faut peut-être on a alignement la bango qui bon biso beto la bon pour to za ba kolonto to na biso te toba kolonto to na biso te tina ko ina na te to la provision ba kusu bomengo batunga lobi ba oliana bango biso à quoi bon
en tant que leader. Il y a une minute, ok, comme émission. Voilà, tu aussi déjà, les lots conseils nous ont fait la génération ORC, où vraiment, tant que vous avez vendu trop dans le bateau. Si nous avons regretté, match avec les musiciens congolais, nous avons kende ba okufa ba grand, ou ba kota ba footer. Au moins, le papa Mbake, Defa Wake. Tesake, Joskake, batu bakota ko pati ko Beckham, bo bébé Bouchou. Donc batu bakota ba dans texte c'était. Faut pas commencer nzembo, batu nzembo na texte c'était le nzembo. Et comme succès mon ami la cigarette. Pas monte si la pas succès si la. Pourquoi président le ba ben sera ba papa chéri. Po omba rejoint wapi. Recteur Fesso rejoint wapi. Ba nzembo zate. Yo président le plus robina, pitika pataka thérapie, puis patale pas soukit. Na fini te na expliquer. Il y a quel langue polémique. Na expliquer. Attends, nzembo nezate. Nzembo nezate. Hein? Ce président au grand tangi komoté. Ce président bon ba ezate. Maman Denise Rokoyate. Bo sala nzembo. Voilà. Papa Naobela. Bonjour Karichou. Moi ça fait même coussin. Voilà, là c'est étudiant Pitou Boussol, il y a Fabregas, Namonio, Namatanga, il y a Papa Nabiso Defa au Bongo Aza, Icon, Yamboka Nabiso, impression de Zanipote Bolila qui est belé, organisation Zamabe, Boenaboué, mais quand même, honorer Papa, tout le monde a misé, Boza Bongo Baïke, quelle est ton impression? Bon, mon impression c'est que Kolela wana moni résultat nango. Mais Faete? Non, maestro à Paris. Ah, maestro à Paris. Paris, ouais. La délégation a dit non, on est là, tu es la légende Nabiso. Ouais, tu veux se représenter le mouvement Nabiso. Bah, vieux bada la légende. Donc il faut te retirer dans la dernière demeure donc c'est pour cela qu'il y a tu es remarqué présence Nabiso état que villageois quoi. Ouais. Merci Yaya. Merci. Soko monayo awa na bipayo yo bakolela bongo kondo defa o ya silaki kotika biso mokolo eleki mais pas si pe mawa poete mobulu ezalaki na mopanzi na bino ba langa nzembo na ebandeli ya ebembe bo mona na ki bongo te mais mokolo na bokundi ndeto moni bino boye bongo baike impression na yo ezani ni poete baye ba ezotala ona itandu yaiki. On a généralisé tout aux autres Masola BCBG. Masola BCBG, tu as généralisé tout le Missis? Non, on ne généralise pas. Bisso, dès le début, on était là, on était à l'aéroport, à l'arrivée du corps. Donc, on a une centaine, cinquantenaire. Papa Cheraza qui est absent, tous les représentants qui est. Mais maintenant, là, il est à Kinshasa, donc dans 2-3 minutes, il va rentrer là. C'est pour dire que Bisso, vraiment, le VDF, il y a Bisso. Donc vraiment, on est très choqués. Ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Donc Bisso Tozota la haut et à Bisso, Bisso envers la famille biologique, les artistes en général. Et puis on garde des très bons souvenirs. Il y a Kouloutou Nabisso. Donc s'il faut parler de Wingé BCBG, de Papa Chéri. Ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas.